Kinshasa, Texas na République démocratique du Congo, eza bongo G-Graphic Design, imprimerie haute définition na République démocratique du Congo, ya boye tikala kozala te. G-Graphic Design, œuvre ya Congolais ya diaspora, Monsieur Emmanuel Kapita, oyo Kinshasa, auti États-Unis d'Amérique, aba matériel pona kosala eloko oyo eye kolongola ba Congolais soni. Bota la bino moko, inauguration et salami après prière oyo pasteur asalaki. Tokoti na kati. Non, 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 non. Ya boye zalate ba matériel oyo e outi États-Unis d'Amérique. Papa, maman, ndeko ya Congo, kanga pe simba, soki olingi osala l'impression na support nyoso, banza graphique design po awa qualité nde devoir na bango. Bazali kosala ba impression sur ba badge na ba t-shirt to pe ba polo, ba tasse na ba assiette, ba banderole ezali kobetama wa dada, na ba chapeau, ba véhicule, ba stylo, ba stand, ba vinyle to pe ba autocollant, et bongo soki olingi basa elo logo, ba affiche na ba invitation, création ya site web, kaka na G-Graphic Design. Ba carte de service, ba carte de visite, invitation zali kobeta makitoko, mariage na yo ekende sango. Ba zali kosala ba flyers, ba drapeau na ba écharpe, ba affiche kobandana A4, A3, A2, A1 na A0 ezali kobeta madada. Ndeko mwana ya Congo, ne vous trompez pas d'adresse. Nzambe pe kokodi koko ya imprimerie haute définition na RDC eza bongo G-Graphic Design. Otuninga adresse ezwami na commune ya Matete na boulevard Lumumba, soki l'équipe po Matete o l'équipe Palou entre Kin marché na Palou oza mobimba. Kota na G-Graphic Design ozwa solution ya ba impression na yo nyonso. Ah, G-Graphic Design, la qualité c'est notre devoir. Ekeyo! Bienvenue sur Bolokoko officiel. Bonjour et bonsoir. Bonjour Nababoni Nabiso. Bienvenue sur Botarabiso. On dirait que de Bolokoko officiel. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne Bolokoko officiel. Nangarabi no mingi. Merci Nakolo Nzambe. Merci encore une fois de plus. Nabayenyo so obalingaranga basutenaranga. Là je vais directement Tipebokana, l'Orient de Bruxelles. Sans coucou les nécessaires. Michel Balaki Djogo Nakati Afrique du Sud. Pourquoi pas Brigitte Mavinga, la maman de Magali Nanou Doma de Friswad. Et pourquoi pas encore à Hervé Mikel Mabatre, Bonitou de Belge Noire, Balobini Chabofoukia, Makambu, Latelamba et Lambela Tayo. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je reçois pour vous maître, je peux dire guérisseur, Azaï Rola Dorter, on est Balobara, et Azaï on a pour guérir ma maladie spirituelle. Donc, on sur la net, on y est, comme on a eu tout à Kulumbimbi, n'habite sur une bien, Azaï le Baki Congo, Lingala Mouki, donc, vous comprendre, Congo, vous comprendre. Baba yoka ngo pete moi linga azo le bandambu. Bola na ngoka bongo. Guérisseur Kulumbimbi. Ntowa Kulumbimbi, bonjour et bienvenue. Bonjour Matondo ki beni. Matondo. Matondo ki beni Matondo. Le ba on a moi linga pande ko ba comprendre. Na lobi malamu. Malamu, oza bien. Nazali malamu. Bon voyage. Eleki malamu. Eleki malamu. Ntowa Kulumbimbi to moni yo awa na Kinshasa, on dirait la première fois na yo. Ezambala liboso na koma awa na capitale. Mbala liboso. Donc mbala liboso no koma na capitale lelo. Mato. Ovandi na mboka nini? Mbonga ina vandi na Mbatambengi. Soki ozali na Congo Central, ba oyo ba yebi Congo Central na Mbatambengi, na village ya Mbatambengi. Vo bakidi vo unavava mukitsasa bakidi matadi bakidi kuboma bakufidisa mobilification eyo tu côté langa eye to Mbatambengi tuna tozali na Mbatambengi soki ozwi transport okokita matadi soko ozwi boma bakokita yo na bification soko tuni na zolo bakina tuna ke oyeba bakita yo na bification ya mboka na biso soki olobi kaka malamu bakita yo na bification ngai naza kuna. OK, kuna osala nini? Nasalaka mosala na ngai oyo etali spirituel, nasalisaka bato mutu pe oyo aza na posa ya likambo pe
nasunga kanena oyo ye azanango. Voilà, maître Kulumbimbi azali guérisseur ndingo yo lobi na langue na bino ozo guéri ba maladie o ezali spirituel. Mais toyebi ke ba guérisseur mingi o ba sala ba pesa guérison na maladie ezali spirituel bazala rabatu ya trop le baba truc moko bovodour bato ba kokoko yo zali na jar nini. Eloko moko ya liboso na koyebisa yo ozoleka na mingi kobenga nga maître nazali maître plutôt guérisseur nazali maître te ba maître oyo bazoyela bino liboso bazolobaka ba makambo oyo bazosalela bino biloko tizoba ngai nazali maître te ngai nazali tumwa Kulumbimbi ngai nazali nkomba na ngai ekundami na kati ya Mbatambengi Mbatambengi yango esali village oyo bobandaki koyokaka Mbetenge Mbetenge tozalaka lisusu na Mbetenge te ekoma na Mbatambengi eloko lobi ngai nasungaka bato maladi nyonso maladi nyonso obotaka te obalaka te oza na posa ya promotion na musala o mobali moko yo lingi abwakisa yo azonga problème nyonso spirituel ngai yango nde nasalaka problème spirituel yango osalaka matoni opesaka mpe ba porte-monnaie magique te porte-monnaie magique na mokili ezalaka te ezalaka te toza na ba porte-monnaie du bonheur porte-monnaie magique tout le monde a rebellé par les carabes avec sa bisson. Oh! Et l'autre bino faut botter na mutu porte-monnaie du bonheur et ton magique. Avant on dit mes amis mutu oyo azui yango ayako lakisa yo mutu lekaka na TV. Bango bazoleka liboso azolakisa yo eloko na yo soka ko sala ndenge ni porte-monnaie yango na. Biso tozali na kodia. Biso to pesa ka kodia mais porte-monnaie na yebi yango te. Ezalaka te na mokili oyo porte-monnaie. Bino obeza kane kodia. Kodia. Mais bato bakuma boya kodia babi kodia bomara. O mena sikoyo tango bango bazolo ba porte-monnaie est-ce que ezali na mutu déjà azwa porte-monnaie parce que ezali na mutu te oya kolobela yoke na ba TV na bino oya koloba ke mutu boye asalela nga porte-monnaie na zwango azali te. Mais comment on va mettre on va les kaka porte-monnaie magique porte-monnaie du bonheur. Bato pe bazar oya. Maintenant sikoyo eloko nini esalaka po boyeba porte-monnaie wana to mona bayaka nango batie mbongo mona tie loko tabi nsebe mbongo ebimi ki adiki be yango ozomona musala na biso ezofingama musala na biso ezofi bango nyonso bazoya liboso na bino bazoloba kaka baza bakongo biso na kikongo toyebi babeka langue moko balobaka langue oyo nga nazolo kale no mono kindimiko yo okoyoka mutu alobi kikongo mbo mutu paka wuta na ye awa ake kuna ayebi kikongo alobi yango ngai oyo nazoloba nalobaka munoko ya mboka na biso munoko ya mboka na biso ezali te soko oyoki mutu alobi awuti bakongo tuna ye divila na ye tuna ye divila na ye oza divila nini district na bino eza nini territoire na bino nini ebele bazoya na bateve na bino awa kaka bazowuta kaka awa na mboka na bino mutu oyo atindinga na ye awa ye mpe bakosikosi ye me ntango aye epa na nga amoni réalité yango nde abimisi eloko na ye mpo na ye liboso na yo nga nayebaki yo te voilà nayebi mpe capitale te nayebi capitale te akobenga mpe okoyoka ndenge akoloba ye azali na mboka oyo te porte-monnaie du bonheur magique wana ezalaka te bango ozoloba bie malamu ke oyo bayaka na eloko bafongoli mpona nini bino bazwaka yango te bofuye yango na kati fo bofuye yango pourkui bofuyaka yango te ozondima eloko oyo oyebi te ngai eza mbala libo nazali na kanda mingi na bino bozokosa bato surtout babino bovandi na bamboka mosika na basoki na bapoto est ce que avant bokende na bapoto bowutaka na kongo ti mena bandeko mosusu baza na poto kuna bazozwa mbongo na pasi yo ozomona ozwi lokola nga na mboka namonaka nanga pasi te soki nzala nake na zamba nabuki pondu nazwi fufu na tuti nazwi bakoni na tie wana natokisi pondu na tie mafuta na lie na lali me kanti bango na bamboka mosika bamosusu balalaka libanda mpona azwa kaka ata mwa 5000 francs ya pamba ezali pasi me bino bandoki oyo nazobenga bino bandoki bozoya liboso mpona kokosa bango mpona nini mpona nini na boye bango
oyo eza ane na bino ya suka mutu oyo ayebi ke aleka na mutu moko akosa ye alia ye mbongo ata un frère ya pamba zwali mere na ngai ntumo nazali boso obeti na plus 243 85 58 96 052 plus 243 85 58 96 052 soki obengi ngai nakosenga yo eloko te na ndenge bango bazofinga spirituel omoni tozali komona susu bato te oyo akoya toza kosuka kanga na bato maladi mutu bakobwakela mbasu bakobwakela boye akoya kolela mais oyo akoya mpona makambo ke oyo na suki boye sunganga nakende mutu aza na 1 okomisa ye na 2 bazomonana te mpona nini bato oyo bazoleka epa na bino bango bazokosa bango bayebi spiritualité te mpona nino bandeko na bino bazali ava balongo awa na mboka oyo bazalaki nanu awa bongo bake bamboka bazali na pasi bazali na pasi pourkui bozokosa bango mais boyeba nga nazoloba mutu oyo nyonso oyo ayebi ke mutu moko aliaki mbongo na ye benga ngai nakosenga yo kaka eloko ya moke ezali mbongo te nga na ye mpona mbongo te na ye mpona mbongo te me na ye mpona kikulu na biso ye bakongo emata likolo soki oyebi mutu oyo azwaki yo quelque chose ata 1 franc benga ngai nakosenga yo biloko moko kaka ya mutu wana opesa ngai identité na ye oyo ye akomona pe ane oyo ezali ane ya suka suka na bango ezali na 10e mois voilà suka na bango eza na 10e mois ba oyo nyonso bazofingisa kikulu ya Congo Central tozali kozela bango 11e mois 12e mois 2024 bokoyoka. Voilà, merci beaucoup Kulumbimbi, Ntowa Kulumbimbi, olobi ke yo pesa rande ba kodia. Mais toyebi ke surtout na Congolais ba kodia mingi kodia bo marabatu, kodia batu ba bo batu vraiment lelo na bakindo ka lelo ba magie lelo ba ngalisu su kodia te po kodia bo maka. Kodia excuse kodia ebo makate. Kodia ebo makate. Mais quand eloko bango bazobangela kodia ezali nini kodia il faut que tosa yango kodia ezali mbongo ya ambiance te kodia ezali mbongo osunga famille na yo ezali mbongo ya kosunga famille oyo yo obimeli ezali mbongo ya ambiance te ezali na eloko moko te condition moko boye na kodia ezali te ye bango mingi na yoka kabolo bango bakongo bango basalela ka kodia bakongo toyebi bakosa kabino ndengo na kodia ezali pona kongole nyonso mena ndengo ozali wana oyebi teke na baluba susu na baluba ndenge bazalaka ezali voilà muluba zali mukongo te soki omoni ke bino na libota na bino kodia wana ezo insiste te ba kodia mususu bayiba kango bakoyiba bino kodia bapesi yango pe na famille mususu mais bezo vanda na pasi bakode bayiba kango famille nyonso bazala na kodia oui famille nyonso aza na 3 ya kodia wana ezali maloba ya pumutulendo oyo asali sena likolo soki otali malamu tambola na bamboka nyonso Kongo oui Kongo mboka ezali malamu te mais tovandaka kitoko ezali te na baplace oyo yo ozumutuka na otelemisi o saleng na obasala boye mais bandeko na biso bazokenda bamboka musika bazonyokoma kodia ezali mpona libota nyonso mutu oyo nyonso akozala na courage ya kobenga ntumwa nazolinga kodia na biso nayeba ezali wapi nakotrouve yango tozongiteli mutu yango ndenge ezali wana oyo akozwa courage mpe na kozwa na pesi mais condition ezalaka na condition na kodia sunga ndeko oyo ya yo ezali te ntango ozwi yango obwaki ba oyo nyonso ya yo obandi kosala yango libanda mwana wana no ebomaka te etroublaka mutu kodia ebomaka te esalaka lokola esali yo eloko epesa yo mayele mutu mususu akozwa yango alanda te oyo ndenge yo osali mais kanti lelo naza koyoka kaka bakongo kiadi boye bango malamu bankulu bazaya kosilika bankulu bazaya kosika batikeli bino ngonga moke batikeli bino ngonga moko ya moke bolimbisanga mpo lingala na yebi koloba
batikeli bino taya muke mutu nyonso mutu nyonso oyo ayebi ke mutu moko aliaki nazoloba malamu ata 1 franc na ye ata 1 franc na ye numéro ezali wana plus 243 85 58 96 052 benganga na numéro wana nakosenga yo alie yo mbongo nyonso oyo kozala na posa nga yango nakosala mbimbi bolobaka boye bato bakoya boye kulumbimbi naza na besoin ya kodia ekokoma mpesa kodia ekomi condition opesanga tata mama salelanga boye toza na besoin makila katu eye to kuba Kongo tosalelanga mengako bosalela makila tosalelaka makila te koloba te soki nalobeli yo ke ezwa eloko boye esala boye eza makila non mpona nini nga nakokosa ndeko na ngai bokikulu oyo toza nango eza ya biso bakongole mena sikoyo nakosa yo mpona nini bapangi na ngai naza kolela na motema biso tozosala makambo ya solo toza komona bato te me kanti bato ya lokuta tala ndenge bazoya liboso na bino bapulubunje bandi kokotela bino na Kinshasa boyebi yango pulubunje oyebi yango te kisimbi oyo abimaka chaque année na mwana oyebi yango te oui ekomi kokota bowuti na nini awa nzela na bino euti okabona boyebi nini ekreye yango boyebi te mpona nini bino na kapitale mingi babosani kikulu baeglize oyo bozolanda estce eglize soki eza 100 eglize bade eglize 3 eglize ekozala malamu me kasi nakoyebisa bino mokolo nakoya nakobimisa babino nyonso oyo nga nazopesa makambo oyo biso tozosalela makambo bino bozokosela bato mingi bino basi nde na baeglize bino mpena mitu bozomakisa bango likolo me kanti nazoyebisa bino eza susu na pasteur mosusu te oyo akoya koluka biso na Congo Central boya lisusu te boya lisusu te nalobi kaka baya lisusu te parce que namoni biso bakongo tokomi kofingama fomuki mbongo asali makambo ya minene na mboka oyo bino bozoyoka soni te bakongo anza yambi katika diambuko ndonga ya muke tikali yo mutu yo balia yo mbongo basali pasi limero ezali wana benga donc afficher le numéro reçu à tout moi l'homme aux cheveux blancs si y a moyen hôtel guérisseur na biso Kulumbimbi numéro na yeza l'afficher wana mais Kulumbimbi lelo ba maladie to kuma ba sida kindoki o ezonyo ko la ba lelo na peuple congolais population mutaza na sida na ya kindoki apesi mbombe balie yo po traiter sida kindoki maintenant siko na yebi te yo mutu nini oyo oyebi déjà a traiter sida kindoki te bazali babinde kuna biso bazana poto Kinshasa okoyamba mutu effet yango ezalaka nini toyeba te nga nazwa yo soki mutu alobi likambo na liboso na yo ye yango kondima soki yo mutu oyo ozomona sida kindoki ezali effet nango ezali ndenge nini oliaka bien omelaka na yo obimaka na yo ndenge olingi osalaka vi na yo me kasi nzoto ezoya kaka moke ozokende na bahôpital bazomona maladi te wana ekomi spirituel sida oyo ya kindoki mpona kotraite yango ekolia yo ata 4 jours te parce que ozoyoka ngo malamu sida ya kindoki ezali nini ezali spirituel ewuti na maboko ya mutu mena siko mpona kotraite yango nini ezangi mokile bebi mekanti bozokanisa kiadiki beni bozokanisa ndenge bozoya liboso bozozwa bambongo ya batu ndebino kiadi ya mbuko tunavava balobi le mignon tunavava kasi baoyo nyonso bazosala mabe boyeba malamu bobotaka bolingaka mekanti kala mingi te nayebisi bino 11 mois 12 mois 2024 bochauffeur Kulumbimbi tozomona lelo bato bazosimba bamusicien est ce que Kulumbimbi veut rezoyer asimba musicien mo bamata kende to ozonoka spécialité nezaka maladi ngai
nazali limite te topesaka na muntu oyo aye koluka yo jamais nakovanda boye nakende koluka muntu bongo mpona kopesa musicien likambo eza nini ezali na bamusicien mosusu mpe tosaleli makambo me nga nakoloba ngo liboso te wana ezali nakobebisela muntu na ngai eloko wana te yo musicien oza na posa ya gani ata muntu oyo asalaka théâtre bapase ekutu tozosimba bango bongo bino bosalaka babiloko na bino ya banini mpo basimba yo eza nini kiadi kibeni. Merci beaucoup, Maître Kouloumbimbi. Dans d'autres TV 20 minutes, puis l'humeur du jour, Tokomi Nabiso Nasuka. Numéro neuro à l'affiche. Message d'une repère sur la population au métal awa. Parce que charlatan baleki est belé, mi baleki est belé. Kouloumbimbi, on doit passer population de rotalonini. Et là, comme on a koloba, message à l'ibosona na kopé c'est pas na yo. Bosa na kombo ya maître nazali maître te. Guérisseur Kouloumbimbi. Na yebi bon message ko yamba ba maître oyo bazali boso yango ozolekana. Nazali maître te. Message na kopesa na bino bandeko. Problème nyonso yo kozala nango. Tika pola sunga yo bakulu basunga yo okutana na image oyo. Voilà. Otala yango. Numéro ezawana. Problème nyonso yo kozala nango. Mwasi akima yo. Olinga mwasi na temps ya passe. Akima yo po azonga. Benga ngai. Olinga mobali na temps ya passe akoma na akima yo. Benga ngai. Yo okenda na bamboka musika. Osali 30 40 eloko ya malungu ezolite. Ovandi na yo kaka. Oyebi nini ezosala ndengwana. Benga ngai. Yo ovandi na mboka mupaya. Ozana documenté. Référence ezalite. Benga ngai. Mwasi eloko pena koloba ya suka soki oyebi malamu yo mwasi yo mobali obengi ngai pona kanga mwasi na oto mobali na yo yeba malamu na lingi te tangu na kokanga elobi obenga ngai ke papa desere muke ngai na desera te soki na tangi eloko message na ebele babenga kanga na buzoba wana soki oyena kangela yo mutu te na bwakela muntu maladi na yoka kolola na yo te oyena bwaka muntu maladi na bwaki oyena kangela yo muntu na tangi nyoso na tuna ka malamu ngai na kanga ka muntu lokola nzenza zolanda nie partout ozotambola azolanda yo na yo ka telebi papa fongola muke ngai na fongola na ko fongola ngo wa deja na kanga ki bino boza musika nazoloba kaka pona bino boza musika te na ba oyo boza na Congo bozonga na kikulu na bino bozonga na kikulu na bino pona nini bozobwaka yango bolongola pona nini bozalaka soki moto alingo bala okutimie kasi bolongola kutimie na ndenge bobwakisa kibokoko na bino bolongola kutimie bobanda komema makambo na bino na ndenge normale na ndenge na bino kimundele kiadi kansi eloko na koloba ya suka bino bozoyeba kibokoko na bino te kikulu na bino te bokozala kaka ndenge wana zonga na kibokulu na yo Fumuki mbangu azali wana mbengu bankulu bazali wana kiti kwala nyonso okosenga bakosalela yo etanke makila ya Kongo ozali Kongo le ozali na makila okovanda na ndenge ozali soki toza komona bozovanda boye botika kikulu na bino me oyo akozwa makasi akozonga na kikulu na ye yende mutu akomona vérité ya Fumuki mbangu. D'accord, merci beaucoup Guérisseur et Kouloumbimbi, merci na bainyo so balandi biso. Va bato pesa mbote. Non, nazali na bato. Nani na kopesa mbote? Yo yebi pe mutu. Na yebi mutu te. Dans nos villageois. Oh, ngai na ko boya tenga nazali mwana mboka. Nazali mwana mboka. Voilà, merci beaucoup. Merci na bainyo so balandi biso. On dirait encore des bolo coco officiels. Merci Richi Watouma derrière la caméra. Jérémy Lema. Nous en dans bango, donc merci Nayo. Mira, un peu de piment. Et vous, ça fait du bien. Merci Nayo Pierrot. Mobile à mon nene. Merci Nabal de Konabiso. Au bois assisté Biso. Je vous aime. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne Bolo Coco officiel. À la prochaine. Bye bye.